Mbote na balandi ya émission Jipping Moderne. Mbote na bandeko banson o bazolanda biso partout dans le monde, ba bazolanda biso na nzela ya WhatsApp, Facebook, YouTube. Donc na pesi bino no mbote mingi na mama mokonzi ya chaîne la congolaise Ebongo Espérance. Donc na bandeko o bazolanda biso na Kinshasa mingi ya mukasa na benga toujours ancien ya lycéen Umia na pesi bino mbote Ebongo lelo na lobaki ete na kolembate musala ezaki toujours lengi kitoko makasi na baki lelo na kozala bongo na paroisse Saint-Philippe. Donc bazaki bongo na spécial promesse na bango na baki na kozala bongo na paroisse Saint-Philippe. Et bongo na lembaki te na cameraman na ngai ya Mulumba Dominique na lembaki te kanku to komi wana totali spécial promesse ndenge lekanaki. Donc tout moni biso moko ndenge promesse lekanaki patient bi le pena mama nice balembaki te po bazaki toujours nzinga na ngai bamonaki pe bongo ndenge spécial promesse elekanaki. Et bongo tokotala après promesse lolenge nini bana na bayaya bajipaka omoni bena ndenge baoti na misa bazaki mo fatigue mais ba fatigue wana elembisaki bango te ega yaya simbi mbunda boye omoni bino moko ndenge mouvement esali. Donc na kosenga na réalisation et la kisabiso lolenge nini animation e bandaki
sémaphore, oh 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 sémaphore, oh
Wala sema tu niko na saki ana toke nango yani boso yani pale ozabatina beta sali sokaye allez, toquez. Allez, Manela, Bisso, Nascar, toquez, Bisso, Nascar, Totika, Longwe. Apale
boti komona bino moko boti komona lolenge kani ba yaya na bana ba jipe donc ba pesi elengi ba pesi esengo mais moi mawezalaki par rapport ya temps ndenge ba classe bandi moyen to umisa penza bana ezalaki te ming to umelaka na bana so to bike to na période à congé to umelaka na bana to soka pena temps ko bana na bututi na tongo donc animation le kakawane zaka terrible mais déjà classe bandaki na ndeko na ba confinement oh bazo profiter pena nanu bazo ngela kotanga na bango malamu yango wana moi temps ezaki bongo mamuke yango sikoyo to liberaki bana mais to sisaki wana te à partir ya wana nazwaki moi likanisi na sola na ba mama ba papa o bazara bongo na kati ya lingomba ba kisito to pe ba noirité o to benga bango ba as to pe ba CP donc ba as ezali bongo ba assistance spirituelle ba CP za bongo comité de parents donc na lembaki pete ko tuna bango mituna na kati pe ya ba CP wana na kutana gina a noirité ya liboso ya clan Saint-Philippe na kati ya ba CP wana pe na monaki papa CP ya liboso ya clan Saint-Philippe azaki wana pazaki ya longa ya liboso ya clan donc bokomona ndenge to solaki na bango na lembaki penate ko tuna bango mituna o esengelaki par rapport ya promesse par rapport ya clan na bango donc esengo mingi ya kosola na bango komona lolenge nini événement wana elekaki donc événement moko elengi tango papa as Corneille Joseph Mangoto akomona ngo ekozala bongo elengi na ya Maurice Ndenge tango akomona bongo na Laetitia Elker Modemi tango bakomona ekozala bongo elengi na ya Zizi M on a bengaka Jean-Jacques Malola les grands mécènes du génie donc tant bakomona ngo ezala bongo elengi moko ya kosakana te na kopesa bongo na réalisation balakisa biso lolenge kani ba mama na ba papa CP to ba mama as balobaki ekozala bongo elengi donc réalisation mosala kitoko na kosenga bo lancer biso image wana comme ça bandeko ba mona yango donc naza awa na yakagwa ye moko ko se présenter ayebisa biso promesse eleki ndenge nini ti préparation na bango ndenge tokomi na mokolo ya lelo promesse eleki ndenge nini salamu ya kagwa amani ya mulumba est-ce que koyi koyebisa biso ebandeli ya promesse depuis na butu ti kokoma lelo na moi promesse eleki ndenge nini alors merci pour la maloba d'abord on a se présenter comme on a ezali ya kagwa ilunga na autrement appelé ordinaire on ça suffit qu'il parce qu'il n'a pas sa leçon de quoi professeur universitaire Moroboy. Alors promesse ça biso bana kilo bina ngonga zomi na mibale to pe 12 heures ti lelo to komi boy. Alors lobi na butu bana ya deuxième voyage pe troisième voyage basala ki bila kona bango na butu elongo na mapero wa biso pe okase mujumu basala ki bila kona bango ne to iba ki kosesa bana quatrième voyage pe lobi exposition de leçons total vraiment soso ki balongo bani to ba ko ki ba komi mire pour la kotika groupe pour continuer na groupe mosusu pe basala ki bazaki bongo nombre de 12 na 12 wana 9 nde baleki 3 nde babandeli parce que bazana mike vip na ba qualité bongo na tongo vraiment c'est bazaki mingi to pesa mingi parce que to bandi vraiment promesse na biso na nzela ya misa banaki na ngongo ya 9h30 c'est le bozaki bongo ma père biso père Rogatien pe ngai moko na ko babino j'étais comme annonciateur principal ya misa donc en tout cas mais c'est vraiment malamu yemba mina bandeko ya chorale ya Saint Jean d'Arc salamuni na banso oyoki ndenge ya kagwa ami bengi ya kagwa ordinaire par rapport ya lolenge ndenge apesaka mateya na ye lokola professeur des universités donc bao bazolanda biso boyoki ndenge yaya alobi bongo sikoyo yaya tolingi totuna groupe kama ba surprise ezangaka te eloko nini ezalaki comme surprise oyo bobombelaki bana to mpe bayaya to mpe bainvité oyo bazolanda biso neti ya mukasa nanga ancien na bien toujours ancien donc ye napesaka ba respect mingi ya mukasa Lucien Oumia na mon coordonnateur privé GS Nzila mon coordonnateur bayeba lolenge nini oyo ba surprise bobombeli bango na ebité soki ba surprise ezali to ezati bon na misa neto sali vraiment na moni penza ba surprise te par exemple quoi ba cadeau te mais ba surprise qui ba scarf il y avait ba yaya ba bazala qui par exemple suspend ba été que ba ko je scarf na bango bazali ka surprise bona kata misa ba bengi ya longa mangoisa ya ba ko manasi ayeba kité na ba sele surprise moko ba ko pesa scarf o ya kana kité
ya mibale surprise ezalaki toyeba ete ke tokozwa mamera po tozalaki kosatane tozwa mapera mais tosutuki na misa ya surprise babimiseli biso mamera donc tokomi na mamera mpe mapera donc basurprise ezalaki na kati ya misa yango wana. Salamoni lisusu aman oyoki balobi basurprise ezalaki mpenza te lokola bakado to mpe koremettre bato babrevet ezalaki te mais surprise ezalaki na bayaya mibale oyo bauti kolata bongo bascaf na bango bilembo oyo elakisaka ete bakomi bongo bayaya na kati ya lingomba ya bakizito to mpe banoiri te bongo tomonaki bongo babimisaki ya bakoma na ya lwanga soki na bosani te na kati ya misa ndenge yaya lobi e alors basurprise mosusu ezalaki lolenge nini bayaya mpe misusu oyo basatandaki te ke bakozala suspendi komona bango bima te donc un peu basurprise ezalaki yango wana. Merci vraiment ya Kagwa mpona oéclaircir biso na ndenge makambo elekani. En tout cas vraiment merci. nayebi te soki okopesa mwa 2-3 personnes mbote comme ça toleka. Bon, soki nakopesa 3 personnes mbote nakopesa vraiment mbote mingi na mapera général Abbé Michael yotzaki ne kuna colonie na Bakongo na Congo central. Nakopesa mbote ya bato ya 2 personnes na lingoma bakizito ya Nout ya CFP ya douane mobima paroisse nyonso. Na pesi vraiment sous mbote na bandeko ya Saint-Jean d'Arc ba salisi biso vraiment la mise en lembo kitoko. Donc je suis vraiment content avec ces gens-là ou ba wana. Donc c'était vraiment magnifique à la messe. Donc naza pe c'est vraiment la bango vraiment. Salamoni awa na moni bongo tozana ba maman CP. Ba maman CP bazami balé, ba papa CP ba vandi kuna mais ba maman ba préféré bango ne bazo ba parole. Hein ya yambo bako se présenter na nous comme ça toyeba bisolo nim to kosola na bango. Salam maman CP. Amani ya mulumba. Kombo na ngai maman CP Claire Kibango. Ngai maman CP Timba Bernadette. Salamoni. Et bon maman toti kozala na misa. Misa na biso ya promesse donc bilako ya bana pe baleki ba biso. Baoti ko sala bilako ya bango. Et bongo eloko nini oyo ya malamu oyo bobombelaki biso lokola na promesse. Pour déjà toti kozwa explication pa ya Kagwa ordinaire. Lokola bino ba parents tomoni misa ndenge lekani eloko nini oyo ya malamu o bana wana botikeli bango polo bi bazala pe ba encadrer ya malamu soit bana ya malamu à travers baninga na bango. Merci pour la parole. Eloko ya malamu ya liboso totikeli bango eza patience. Pour tout la confinement. Bana bazaki confiné, mettons ba déconfiné quand to bi comme tout landela ta ba formation na tongo. Bana balandeli ba formation na bango ti basali ba kabane na bango na malembe neso na muto a forcer bango te basika communiquer pas baninga bana balandeli makamna bango nyoso ti to yeko koma mkola la promesse. En tout cas année ozaki année moto ko récupérer ngote to moni vraiment que na patience na fidélité bana biso to komi pele na suka. En tout cas ya malamu vraiment la moni yango wana pe na kati ya messe silence moko donc ebino ndiye lisu ya sika tamulai to sangana kite menataka ya mukie to sangani ebino lokwa lisu eloko ya sika pe ba mapona ba promesse na biso leki malamu bana ba promettre kitoko na la sirke ba ko bosa na ngote to continuer ngoti na suka année liturgique bien sûr ça perturbé mais to kendeka malamu tina suka. Et bongo maman CP oyoki ndenge maman Claire maman Claire alobi tout le monde appelle maman Timba maman talon le posoko donc pour expliquer biso moi moké na mbango ndenge maman CP Claire alobi eloko malamu ngape na moni bana basali promesse na bango kitoko ba promettre kitoko na mwa tango moke kako yo en tout cas bana bami pesa ki penza makasi na kati ya promesse ya kati ya groupe ka yango wana je Salamoni bongo oyo boza komona na be na simbi na loboko na ngai awa eza bongo mama CP Timba balobi bango nde ba noirite ya yambo ya paroisse Saint Philippe donc ba ya pe ya liboso ya clan Saint Philippe eza ba mama Timba lelo tozo benga CP donc lelo ngape nde naza ya boye na benga Koko donc naza ya te me Koko. Merci pour la parole. La jambe rouge à la visite de Témé, les gens missionnaires, docteur Billionaire Mwinda, Batinda Ganawa, Badibou Nantayen, les gens missionnaires, le groupe qui est en Noirite. La banque Yaya, 18 ans, qui les gens, c'est vrai. Ah, ok.
oki ne papa lobi azali missionnaire azaki bongo na bilenge ya mwinda na 1991 ne kokoma na groupe Kizito Anuarite ti lelo akomi bongo CP esengo penza e bongo tozomona awa pe papa CP Salamoni ko se présenter ya mulumba ngai ya Luanga bon na bandaki na groupe ka comme ya Luanga siko bana nyo ba message bien ya Luanga Martin siko na ya CP donc première promotion ya ba Kizito ba Anuarite biso ne ba te former bango na classe Saint-Philippe. Donc to sali musala vraiment tozala fier na lingomba oyo po to bimisi ba sango to bimisi ba mamelo ba ingénieur ba ya oyo nyonso donc nazane di koko na bango ya mona linga kotika lingomba oyo te à tout moment faut to soutenir bango bana be photo sunga bango ba kindika liboso donc parmi ba yaya oyo yambo Nazali. Merci vraiment, merci papa CP. Na CP limingi ezala mbala liboso te to sangana mais à chaque fois que activité zali to banda kozala wana longo po to mekaka mpe ko partager totala groupe ka o yango ça lelo biso to zala bato na kati ya société. Groupe ka o yango ezo former ba leki to pe ba ya o bazaki liboso na biso bazala ba cadre na kati ya société. Alors eza vraiment eloko ya ko négliger te. Initiative on appelle ça toujours merci na ba oui séminariste au babandaka idée wana en tout cas vraiment merci beaucoup na CP le makasi papa CP. Salam mama as toti bongo kolanda promesse tozaki na misa ti tomoni misa esili bongo avant to banda mituna misusu ko se présenter nanu to eba soki kombo nani ya paroisse nini neto ko banda mituna oyo ko yana sima. Merci à Mulumba. Kombo na ngai ezali Mama As Odette Maweleka naza na clan bongo Saint-Philippe doyenne Saint-François de Sales. Salamu Mama As Odette. Et bongo okoki koyebisa biso na lolenge oyo bopreparaki to mpe bapréparatif na bino ya promesse elekani bongo kaka ndenge bokanaki to mpe mwa mikakatano ezalaki to ndenge nini? Mon lolenge to préparer promesse na biso toyebi ke to préparer yango la ndenge to préparaki yango tomoni ke mwa mikakatano eye na ndenge ya ba retard mais vraiment na ndenge to lingelaki yango penza tozo kokisa yango ezo kokisa ça va bongo moi ba mikakatano za raté ka ndenge lobi ba par rapport à ba retard est-ce que ko yebisa biso penza misa elekani malamu. Est-ce que bana batosaki soit ba oyo bazaki na ba premier voyage pour passer deuxième voyage est-ce que balobi maloba na bango ya bilako malamu to ndenge nini? Merci ya Mulumba misa eleki vraiment malamu pona biyano ya nani ya promesse ezaki bongo malamu mingi pona premier voyage sauf que moto etingaki esala biso mwa manœuvre pona bilako ya premier voyage mais balobi bilako na bango na ndenge vraiment esengelaki baloba yango balobi yango malamu. Ça va mamas toyoki ndenge olobi ebongo à part wana mwa ba biloko oyo donc ba oyo ke bokanaki te mais eye kaka ekoti mbamusu botiaki yango na programme te eye ekoti est-ce que babiloko wana mpe ekomelaki biso avant misa to mpe na nsima ya misa to ndenge? Non biloko wana ekomi te lolenge tobongisaki yango parce que c'était bien préparé tobongisaki yango déjà na butu nyonso ndenge tobongisaki yango ndenge tokanaki yango ndenge mpe eleki eloko moko eyeti. Ça va maman et bon ba surprise et pas ya bana mbamusu ba 4e voyage basilisi o ba benga mi bongo ba stagiaire soit ba batini bango na bilenya moni bazui bongo moi lokasa ba benga ka brevet to pe ba stagiaire ba komaki ba scarfe bon toyebi te est-ce que ba surprise wana ezalaki to ndenge? Oui ba surprise ezalaki eza na bana oyo d'abord surprise ya monene ezalaki bana 4e voyage
tosalaki bango cabane sous forme ya exposé exposé baleson na bango te ke bana 4e voyage vraiment baepataki mpe tomoni ke Kizito moko ya 4e voyage oyo azalaki vraiment meilleur oyo totiki ye bongo comme stagiaire na kati ya clan Saint-Philippe. Ça va mamas nasepeli mingi na ndenge oyo to participer pe na promesse tomoni ndenge bana ba jipe na bayaya émission ya Jiping moderne epesi yo longonia na mosala ozo sala ya kitoko na katikati ya lingomba ya bakizito to pe ya banwarite moi motuna ya suka po bayaya ba comprendre to pe bandeko ba rolanda biso ba comprendre oyeka na vuka tant que as ou bien CP hein pour liboso na ba yo CP est-ce que ozaki pe yaya to ozaki pe anwarite to ndenge nini. Merci ya mulumba pona motuna ngai na bandaki bongo anwarite na kati ya Saint-Philippe bani na Joaisa na ye anwarite na nga na sali bongo 19 ans na Yameka na ekokoma CP lelo yo naza fier ya kozala lisusu assistant spirituel na kati ya paroisse na ngai. Soki nalandi bien abandaki préca donc azaki nanu na Kizito to pe banwarite te mayo bina na Joaise okomi na groupe K aussi si formation okomi stagiaire et puis Yameka osali 19 ans comme CP et puis SMO lelo tobenga opongo assistance spirituelle banda na comme assistance spirituelle déjà 4e année na nga 4e année na sepeli makasi vraiment ça va biso pe to sepeli en tout cas to peso suska ba encouragement lisusu clan et kende liboso pour le clan te po bino ne misisa ya clan soki bino kozate biso pe na lingomba mo to tambola malamu pe ezate ezalo wana ndako ezanga baboti bana batambola kaka ndenge mais lokwa bino baboti bozali osala pe ke moi maloba na clan esalaka moi bien moi komona na mona ozate kaka ya mama as moi tozalaka na mama as te il faut ozalaka toujours actif nesala biso pe yaya na kati ya lingomba to marché kitoko en tout cas vraiment merci totoni yo botoni. Merci beaucoup ngapela tondi bino botondi esengolanga vome tondi sami na motema na sepeli makasi pona ko pesa bino lisusu merci pona ko lobake na suki kaka na Saint-Philippe te naza na doyen Saint-François lelo o na komi vice présidente ya ba Asia doyen Saint-François de Salles donc esengo pe etondi sami makasi donc naza donc joue à makasi. Merci maman, merci vraiment en tout cas. Totombeli okara mosala malamu. Nzambe asunga malgré les difficultés ça na te ponzela nzambe zaka na banzube donc landa okara kolemba te donc logo zolukaka bonheur enkolo landa ka nzela en tout cas vraiment merci. Merci beaucoup. Merci bouti komona bino moko na tolembaki penza bongo te lokola émission Jiping moderne et uti na kati ya lingomba ba Kizito to pe banwarite yango wana monaki to pesi maloba epa ya ba parents ba expliquer biso lo lenge kani ba difficulté bazaki nango to pe makambo o nini ya mike lekaki avant promesse ba expliquer biso lo lenge kani clan na bango e marchaka to le makite to zalaki wana to yoki ba parents ndenge nini balobaki to yoki somo toyoki pena na matoi parents moko ndenge expliquer toyoki tokomi kokoma na suka ya émission na biso na kopesa bongo bambote mingi na Charles Kasindi na Mami Mongona et bongo ba joyeux anniversaire na petit frère nanga propre au Franel Kamavwaku mbotama elamu na pesi yo bambote mingi na pesi bongo mbote na Hortense Benongo na pesi mbote na maman Cécile Mboyo na pesi mbote bongo na grand frère propre Lucien Oumia na suki wana te na pesi pe mbote na Abe Grâce yu Madale Abe Oze kusisakana bambote mingi bangonde bazosunga biso penza na pesi mbote mingi na ya Poupon Amundala na pesi mbote mingi na papa As Charles Bagena mama CP Françoise Foala na bosanité ya Wivin Gama mama Wivin Gama mama social ya Marius Seke ya moko bien ya wana na bosana ga ete po ya mulumba moko na clan Saint-Léopold atikala kozala lokola ete donc à partir na ye nde salaki pe biso ba oyo to koma na ba posa ya kozala ya mulumba donc na bosanité le grand formateur ya o asala ba cri na ndenge na ye ya mulumba Igor Seke ya o abima na ndenge na ye ndeke donc ya Igor Seke pena ba félicitations lelo formé pe biso toza awa ndenge tozali donc
na sukisi wana te na pesi mbote mingi mingi na Mama Espérance Ebongo la Congolaise TV yende penza azosala biso tozala po soki yete mais toni tolega lelo na chaîne oyo te tozolega na HD la Congolaise TV. En tout cas Mama Espérance Ebongo merci mingi wana ozana ba coup de chapeau na yo Ebongo na suki wana te na kopesa na mbote mingi na réalisateur Papa As Joseph Corneille Ekombo ona bengaka ye mingi mingi Mobutu hein donc ye pena suki sa hein na liboso na ngai mutu azozwa bilili oyo ezopesa elengi hein caméraman moko privé caméraman propre caméraman à swag donc Dominique Mulumba Kanku bambote mingi